Bonjour à tous, bonjour na Congolais na South Africa, peu partout dans le monde. Biso awa na Djobour, Tolamuki lelo samedi 26 octobre 2024 na Sango Yamawa. Nani akufi? Ndeko na biso mobali bozali komona ba photo pe na video na kombo ya Grâce Muzeka ayebani mingi na kombo ya Bof. Ayebaki bongo na kosala accident na tongo lelo pe akufi sur place. Mutema pasi komona ki leki na biso ya Lemba Salongo akei boye mobesu azali na mai na makila. Grâce ebani ndenge ni nasala accident na 5 h du matin. Donc comme ezali ke biso tozo sala toujours berrer wana to kendaki ambiance to meli na habité sur amelaki, je ne précise rien, mais nazo pesa concerne ba o batikal na bomoy soko melaka soko kendaki biyenga to peki so biyenga te soko kendaki ko duma o moni ke non dose alcool mati o na ntina ko kumba so mutuka na yote soki o sentir que dose oyo na kombo ke ne penda bien te kota na phone na yo kota na zebra kota na cab okomona bango kuna o sala otala na application na bango o apply kuna ba kotinelo chauffeur mutuka mona de chauffeur ba conduire yo okoma ndako en bonne et due forme o continuer ko vivre to continuer ko lia ba mbolongo na biso to continuer ko lia bikedi pe na nguba comme d'habitude surtout qu'il y a bandika et ça la raté. Donc ntina yabino ko kufaka liba boye ezalité na le but que grâce à Kofi parce qu'Amela a quitté est-il qu'Abimaki yango azali kozonga à 5 h du matin. Apparemment hier petit nabiso Chikito il fallait beta concert abeta concert na lui bota na Umoja théâtre. Voilà. Alors grâce pour les autres grâce à Zalagwana et pour les uns grâce à Komagi retard à côté concerté. Wana ezali maloba ya beau-frère nanga propre, le seul et l'unique beau-frère na zalaka na ye, papa na Blessing, chanteur androïde, monstre blanc, motema ya Mamou national, Mamou international, Mireille Kalala, la première de la classe. Alobi a monaki grâce na concert. Misusu balobi no, tant akoma yi concert ezala ite akenda yi boîte. Donc le vrai précision, tozana yangote, mais batumuso balobi ke non, bazali kolanda na kutu, basala e cortège na banenga mususu, tant ba ozonga yazo ke parler. Beaucoup de spéculations, bamuso balobi ke non, alouaki chambre na Buruma Lodge et sika bifala faze, bamususu balobi te azali na nzela azo ke na parler avant na kota na bifala lega kende. Wana ezali bongo pire vie na ye ya quartier. Mobali ya mwasi azanga mbanda Teddy Montero Grand Gol. Bandeko natango 6h-3 na eu appel un message. Les autres disent que bon façon mai mutuka o asel un accident lundi lelo samedi na tango akufi na yango. Et pour les Bof ye ba ozipaye bof Nzambe la ngai bof ye ba ozipaye bof akufi Amen. Please keep moving. bazipi pour bof ye Grâce yo, mutuka yango. bof Tala mutuka. mama la ngai siko 5 h 5 h biso ye yo bof akufi ye bazipi bof Grâce yo. Grâce azate. Megato grâce yo. Grâce yo wana. bof ye yo akufi bazipi ye déjà bof ye yo akufi sur place 5 h du matin de Djobour bof ye yo bazipi ye bof ye yo bazipi ye akufi bof balobi ke d'ailleurs kutu pire masanaye soki vie na yeso masanaye Darlem mutazali na mutuka lobby yake osenga mutuka Darla ibisa bite dala ba kusa sala ibisa bite non
Ah oui, non. Nazana ba il faut na kende nazana mutuka parce que na zana batumo ba uti dirban na ketika ba on a 100 tonnes alors il faut nazana mutuka na kozala kosala ba taxi fayate. Donc nous n'avons pas beaucoup plus de précision, mais est-il vrai que grâce à ça l'accident à Tongo pour mon là tu éviter soit là qui na volant soit perdre le contrôle na nini oya monaki tu éviter pour que ndo ya manzete ndenga yambi yangwana. Il est mort sur place. Ya koluka kutu kosala ya komata kokita ezalite. Semaine passée azali na Dirban, photo moni na ba passa wana. Ezana Dirban semaine passée, na passe on batindela ki yango mamo international parce que baza ba pirier, ba lobi ba regretter mini comment na que semaine passée seulement azali na bango, mais lelo akufi. Donc grâce à Keya Tiki Biso, na simanae atiki bana mibale abota na Pamela, mais ba divorcer déjà na Pamela. Longue histoire, il paraît que tout gazo moi c'est musuna Kinshasa moi ça on payaki ayaza on dirait za nazem. Donc ma précision penza ezalité mais bofiye ba ozipaye bof nzambe la ngai bofiye ba ozipaye bofa kufi Maman, please keep moving. bazipi pour bofiye Grâce yo, mutuka yango. bof Tala mutuka. mama la ngai siko 5 heures 5 heures biso yeyo bofa kufi yo bazipi bof Grâce yo. Grâce azate. Meka to grâce yo. Grâce yo wana. bofiye yo akufi bazipi déjà bofiye yo akufi sur place 5 heures du matin de Djobourg bofiye yo bazipiye akufi bofi azana bana mibale si je ne me trompe pas bana salongo mutu ba ko maîtriser makambo oyo pire petit naie pire vieux naie général Kif na mega ko benga mais na zo kete parce que oyo petit naie à palais petit naie à 4 vraiment communauté congolaise oyo kambami na président Ernest Boyenge et la vice-président Basile Kanda bazali ko présenter la condoléance na bango na libota ya bof pe na communauté mobimba ya bana lemba oyo kambami bongo na Kalu Luboya Zeka Luzeka prêtre. Donc bino ba obo kamara ba association ya ba commune mususu bo yeba ke matanga ekweli bana lemba pe matanga ekweli biso na communauté pe matanga ekweli ba homme d'affaires au cadre benga ba frappeur ba coopérant. Le vrai terme qu'il faut dans la naïbongo d'année image ou appelle ça ba précision alors ce sont les hommes d'affaires, businessmen. Donc ba businessman na biso ya Djobourg bazali na matanga ensemble na bango tolela petit frère na biso akufi na kombo ya bof azali pire mutu ya mamo international kalala bato ebele bazali na témoignage ya bof ya malamu azala mutema malamu asungaka batu. Donc tokoki kotelemela yango te sorry conseil moko kaka na kosukisa nango communauté ezali boye bandeko omoni liwa mosusu oyo biso banoir toza kokontinue kokufa bamindele bakufaka nango lisusu te. Bamindele na mboka oyo soki akei boîte soki akei fete ameli alangwe akoconduire lisusu te akobenga bavoiture bacompagnie ebele ezali ya bavoiture cab ezali zebra eza ebele okobenga bango bakotindelo deux voitures bakotindelo voiture na deux chauffeur moko akoti na mutuka na yo okoti na mutuka mosusu na chauffeur mosusu baki batiki yo na ndako. Mais ya kokamo ezali ke biso tozosala toujours berere wana tokendaki ambiance tomeli nayebi te so amelaki je ne précise rien mais nazopesa conseil na baye oyo batikali na bomoi soki omelaka soki okendaki biyenga topekisi yo biyenga te soki okendaki koduma omoni ke non dose alcool emati oza na ntina ya kokumba so mutuka na yo te. Soki osentir ke
dose oyo na comme que ne penda bien te kota na phone na yo kota na Zebra kota na cab okomona bango kuna okosala otala na application na bango apply kuna ba kotinelo chauffeur mutu kamona des chauffeurs ba conduire yo okoma ndako en bonne et due forme on continuer ko vivre to continuer ko lia ba mbolongo na biso to continuer ko lia bikedi pe na nguba comme d'habitude surtout qu'il y a bandika et ça l'a raté donc ntina ya bino kokufaka liwa boye ezalité na lobité que grâce à Kofi parce Kamela quitté est-il kabimaki yango azali kozonga 5 heures du matin pour na bino ba botikel na bomoy. Vous n'avez pas le droit de mourir dans des accidents pareils. Bof ye ba ozipaye. Bof. Nzambe la ngai bof ye ba ozipaye bof akufi. Maman, please keep moving. Bazipi pour bof ye. Grâce yo, mutuka yango. Bof. Tala mutuka. Mama la ngai siko 5 heures. 5 heures biso ye yo. Bof akufi ye bazipi ye. Bazipi bof. Grâce yo. Grâce azate. Mekato grâce yo. Grâce yo wana. Bof ye akufi. Bazipi ye déjà. Bof ye yo. Akufi sur place. 5 heures du matin de Djobour. Bof ye yo. Bazipi ye. Bof ye yo bazipi ye. Akufi. Bofi.